Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Nabandeko Balandanga partout, Place Bozali, dans tous les 4 coins du monde. Un grand merci, na soutien, Nabino, bapel, Nabino, encouragement, Nabino. En tout cas, Yangonde et Zosalasque, et puis c'est ma casse pour travailler. En tout cas, je vous demande de partager, aimer et commenter. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Les longues vidéos, vidéo, botalango vraiment, parce que ici, dans cette chaîne, il y a des hommes sages et intelligents. Des hommes et des femmes, bien sûr. Alors, papa maïe, na maman responsable de la chaîne, oyo. N'a proposé bino vidéo, il y a Denis Lessi, a expliqué biso nde mankiona et salamaka. Donc, mankiona, isa ba miracle ya lukuta. En quelque sorte, toko bengango pe frappe. Nenge, ba faux pasteur, je le précise très bien. Ba faux pasteur, ba frappe akabato. Alors, biso a to sa la promotion, y a ba faux pasteur te. En tout cas, soki eloko moko eza rang, na roya nango to partager ango together na bino, na pesi point de vue nangai, bino pe tellement bozara bato mayele et intelligent, pour ba pasteur ba na chaîne oyo, ba papa mayele, ba maman mayele, bazala abonné na chaîne oyo, bo pesi pe point de vue na bino. Alors, le pasteur Denis Lessi nous explique comment ça se passe. Nenge ba pasteur ba frappaka bato. Mes amours, Nathalie na seki nabi, oh, c'est la réalité. Parce que parfois le pasteur Denis Lessi, tout le monde on dira ça là aventure, mais alobara mambo solo. On alobara souvent, ils ont roi mutabimi na prison. Alors beteloma solo nenge prison ezalaka. Donc na prison kuna ils ont na porte moko soko bimi obimi la donc expliquer j'allais dire très bien ce qui se passe dans la prison. OK? Pasteur Denis Lessi Mambo, le prophète Denis Lessi, Makambo Oyazo Ebisabiso, donc ce sont des choses, et Moroto Zorango à la légèreté, Ayebi Nenge et fonctionnera. Parce que le lot, ba pasteur ya faux, ba fingisi ba pasteur nyonso. Le lot tozo ebate to reconnaître ba to ya solo, ba prophète ya solo na ya lukuta, en tout cas différence ces autres a vraiment été, à moins que Esprit Saint a convaincre yo. Alors la première vidéo, Borozo Yangwana, et la deuxième, Borozo vidéo, il y a le prophète Joël Tatou, azo délivré Moutozaki na problème ya matoi, mais ba commentaire izala ki wana, non. Alors, je vous laisse d'abord suivre ces 2 vidéos, et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Make sure you subscribe. Ça l'effort, au s'abonner, au partager, au aimer, au commenter. Alors, merci beaucoup. Aux gens pour ça, tout ça, et le promotion à œuvre nayo. N'hésite pas surtout de nous contacter, partager la vidéo et sans oublier un petit like et puis un commentaire gentil et dans les calmes et le respect. En tout cas, la lingara, tout c'est respecté la chaîne Oyo. Parce que ici là, les abatomaïli, nonsense et les karaté. OK? Donc, ceux qui ont commenté, fait ça dans le respect. Pour respecter Payo. Merci beaucoup en tout cas. Sans plus tarder, prenez d'abord ces images et on se retrouve tout juste après. Let's go. Parce que dis-moi, il y a malaise. Malaise ezali d'abord na bande pa ndeko nanga Israël mutombo beau frère nanga. Conseil na opesa ye akindi na batu ya TikTok te. Asala carrière na ye, ndenge asala ba émission na ye, asala akindi kuna te bakopota ye na niveau moko bana wana kuna pasteur ezalaka te, kuna bazana ligne de conduite te, kuna eza même nga moko de liste les grands péteurs jamais ndenge nazabu na ko provoquer kuna. Oh, titi na ko mekate parce que bakobandela yo pona mone dia moko abimi a epsinga alo babi Israël
Au moins, on a miniature, au moins, on a miniature. Pour Bissoa, donc déjà, le fait que Nathalie Lokwana, et puis c'est moi bien été. Papa Israël, on a un beau frère, Bima na makambo ya bato ya TikTok. Parce que mon TikTok a revenu à y a sali photo de l'aéroport na valise na ya ta kete à lobby je pars pour une destination azongi nenda konai problème est lié na makambo na ayen aéroport à sali non ayen aéroport na valise a un peu bien akangi photo je pars vers une destination inconnue akangi photo après azongi nenda oh mais bato ba monike akei mais ya azongi nenda akokota petit paiement na pied d'avion bazongi si pe azongi na ye ozokomba wana monde akuna monde na bango kuna ezalaka te bana avion moko boye basala avion na okonosa photo na kati wana tu wana kata jet olu jet bakangi ba photo avion mo da fikine bana ba avion moko ezalaka donc OK na kati okangi ne to louer jet OK voyage OK et ya bilongo na bango siko yo siko lungo que no meme na réalité na yo esimba te. Ça c'est comme ça et puis passer ou aller ça fait la même chose bima na ba tiktokers na ba tiktokers bosuki sango kande suki. Deuxième conseil, on peut ça passer parce que le témoignage est comme épilé. Justement, c'est ce que j'allais donc, demander. Donc, le témoignage. Yo, on a un milieu wana. Oui. Mais dans la réalité, ouais. Il y a beaucoup de faux témoignages. Il y a le couteau na TV par le pasteur. Ou le témoignage, oui, il soma abatu. Non. Entre biso pe ba miso manaka. Non. Oh, après sur 10 000, on a piaka, ok, ko témoigner que muto anazana nzamba solo ta ina na kiste mo za inga awa na libumu. Et c'est là yo? Bah mekanga pete. C'est ce qu'on a expliqué Makio dernièrement. Oui, bah mekanga. Pardon. Oui. En fait, bon tout on a dit nous nos banques te fungwama. Ya on a solo. Fungwama mon frère. Ya on a solo. Donc ba témoignage bato ba kendaka et pas ya passer wale ça babi passer wale ça apambola bato bien passer wale ça a financer bien. Alors bato bili ba komi kokondi exploitation kuna on a un témoignage. Parce que wale ça peut alinga ba témoignage. Alinga ngo parce que et ça là est bien. Comment ça? Na tantakaye. Donc à mon avis que et ça là bien parce que témoignage sont aux OP c'est ça vrai et ça là ba tout bien mon go pe zo mata quantité grandeur ya ministère. OK. Oui. Donc mais sikoyo ba passer mususu ba osala ngona ndenge ke problème ne zaka église te problème ne zali extérieur ba to ba en Australie tout ça ta ba yoka. Clientèle est mati. Pour baoya a outa kuna yo la l'église une semaine ba 100 000 ba 30 000 ba 20 000 azokaba. Hein? Ah. Mais l'église est comme pendant à l'occasion de quoi? Mais ce qui a bonzambe te église est comme business. OK. Cop pendant ozoka pendant cop parce que ozo côté pas muta yebi so moni mutambongo yo na comme on José. Tala mamone zabwe pas atazaki prophète te allo ba merci Seigneur. Alléluia. 1, 2, 3, 4. Maman. Oui, tellement. Sophia. Comment non, Sophia? Ouais. Bah, tu peux église, bah, comment on dirait, bah, tout le monde va comprendre, ma camangote. Pas Yaka. Maman, aux autres opérations, il y a une semaine. L'axa. Bah, comme venez impoli. Moi, c'est à moto, l'axa. Il faut que les lames. Yango, Seigneur Jésus, abalou kibou, oh rakakakakakakabando tourner à zongi. Fongo la sou. Plus de 10 ans. Richesse n'entend rien. Elle a bouché tout à l'heure. Elle a dit, avec cette oreille bouchée totalement, ici, elle n'entend rien. Vous croyez au miracle? Yes, papa. Oh, est-ce que vous croyez au miracle? Yes, papa. Tout celui qui a un témoignage, lève-toi déjà, commence à avancer. Père, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, j'ordonne à cette oreille de s'ouvrir, qu'elle entende clairement, qu'elle entende distinctement,
et que l'oreille détruite soit réparée. Ouvre-toi. Esprit de surdité, sors. Et que richesse entende clairement et distinctement. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Richesse. Oui, papa. Come on. D'accord. Seigneur, merci pour la grâce. Yes. Pour l'oreille qui est déjà ouverte. Amen. Elle va entendre clairement et distinctement. Amen. Et elle va témoigner. Je la vois ici dimanche en train de témoigner. Amen. Pour dire qu'elle entend clairement avec son oreille gauche. Parce que c'est le cas déjà maintenant. Tu m'as donné ça en parole de connaissance. Ouvre-toi. Amen. Au nom de Jésus. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Ouvre-toi. Oui, papa. Oui, papa. Elle est éblouie, papa. Oui, papa. Oui, papa. En fait, moi, c'est un problème qui m'a dérangé depuis que je suis né. Tu n'entends pas quoi? Mon oreille droite. Tu n'entends pas? Ça fait comme ça. À un moment, j'entends, mais à un moment, je n'entends pas. Actuellement? Actuellement, je n'entends pas. Tu n'entends pas? Non. De loin, tu ne vas rien entendre. Non, non. J'avais dit ici, à moins que la personne crie. À moins que la personne crie. Oui. Tu t'appelles comment? Isaac. C'est quelle oreille? L'oreille droite. Qui n'entend pas? Oui. Père, merci pour cette oreille qui n'entendait pas et qui va entendre maintenant par la puissance de l'Esprit. Esprit de surdité, sors, pars et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Isaac, Isaac. ça va? Oui. Eh? J'ai entendu. Oui, oui. Bon. Quand vous avez fait ça, j'ai senti quelque chose qui a fait comme... comment dire? C'est comme la foudre. Ça fait comme la foudre. Ta! Et l'oreille s'est ouverte. Donc j'ai entendu ça. Oui, j'ai entendu. Allez, bouge l'oreille. Non, bouge l'oreille que toi tu utilisais. Moi je dis, Isaac, lui, prophète. Oui. Isaac? Oui, prophète. Oui. Oui, prophète. Oui, prophète. Oui, je vous entends bien. Isaac? Je vous entends toujours. Isaac? Oui. Isaac? Oui, oui. Isaac? Oui. Isaac? Je vous entends carrément. Est-ce qu'on va célébrer? Il vous entend carrément, papa. Célèbre Dieu l'entier. Célèbre le Dieu du prophète Joël Francis. Lève-toi l'entier, mets ta ma porte. Ciao! Comme si nous avons pesa exemple na yo papa Israël loba loba na ibisi nde comme on a l'hôpital là beaucoup fanda te croiser ma beaucoup oser la promesse non batu mususu o mona yazo briller pusana tunaye osalaki nini na ibisi on a l'hôpital o moni papa Israël azaki na défi à maternité na maman Leti
c'était pas facile. Bah nezoleka. Mais un jour ayoki katinae qu'il fallait en dehors yande bazali ko sambela papa Baruti azo bunda so ça. Mais ayoka ki katinae ba directive onza ma pesa qui envers papa Baruti, il l'a fait. Na landa te ba témoignage. Mais moi je sais na côté na biso. Après ba moment ba concert au moment les types à Simba Maki. Ils nous ont appelé yena mwasi nae. Ba lamba on a fêté. Koleka donc nazo lo babiloko batu bakoliango baza combien. Mais ils ont été inspirés basalango. Basalango. Nzambe oya pesa bino bana na pete. Nzambe wana apesa biso pe bana. Amen. Balamba na kuta mesa, c'est-à-dire quoi que na okende embouteillage aya kolukanga na kutuna na bi asimi na matraque. Na matraque fongola nzela bi mama yo soko kotika na ndaku nanga awa mwasi nanga kobota. Quelle foi! Mais à croiser ma beau côté, Abi, je dois faire quelque chose. Ils ont dépensé de l'argent. Ils appellent la période où tu es le batata sango. Non. Non. Ils ont la période où tu es au meko. Il y a Moulouba Mouine. Au côté au meko, Bimi, au côté il y a Africa, tout ça. Mais Bimi Simbongo, ils ont préparé biloko ebele batandi mesa wana na oyeba te na obande la wapi abi maman lor ngai na komema na ndako note yonde il faut kota na ndako na carburant na kosomba. Je suis arrivé na yeba jour en j'ai même parlé avec tes beaux-parents parce en Afrique du Sud. Maman pleurait, maman lobi, maman lor. Je sais que Kondima Obango Bazanango, Ngape na m'associé nango, Leti va avoir des enfants. To Sambeli, to Yembi, Mote Manangai, Ekumisayo, na Kende Wapi, Soki na yote, Tango Motema, Ekomakasuka, Opesa, Kangai Yano, Atana Pasi, na Kotika yote, na tingama na gagaseyo otele misaka makolo na ngai esika basusu bazinda hata na moni zeleza molili nakobanga molili ya zelate olakisa kanga inzela esika natia lokolo. On a chanté ce jour-là, on a chanté ma voisin Moussou Koutou, télémi. Je me souviens parfaitement mon Koloana. J'ai mangé na zubilo Moussou bo emballé bo bongi ce moment là oko kenya na biloko na mona ebaka na ba bouteille Eva ba soza Koloana au Kangi. On a prié ces jours-là. Tous déclarer makambo liboso ya nzambe liboso ya offrande bosala qui on a prié ces jours-là et nzambe loko azara nzambe azara et puis na kata prière tozoloba après temps oyo boza suba locataire te boko somba boko tonga amen notre Dieu loba qui na sa mon kolo salete couple oyo bakoma kisi pona ba couple mususu couple bakozanga bana dans les jours à venir couple bakoma kisi à chaque fois mutakozanga bana zo bota te ba famille à moi si ba famille à mobali bazoloba quand ils vont témoigner kisi ekota na nzoto mutu na dela témoignage na bino batu bakobika. C'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et 7-8 ans après Yohana Botami toyemba nzembo na maternité jour oyo toke dédouaner Yohana Misonanga, oh mon Dieu, boni maya komela, kati na esobe, obongo lipasi na ngai, kolela oyo ya ngai, komilelo koseka, oyo nazanga kilobi. Oh, on a chanté. Toke Zayowan na hôpital. Na Kitambo. Pas docteur Papi Wanga. Tozobima
na joie oyo ezalaki ndoto nzambe akomiseli biso yango réalité tosimbi bébé tozongi wana Jehova ezobima ezalaki d'abord na concert moko boye ezalaki na mwa audio ezalaki na midi avec Jésus na Maïcha Park ezalaki midi avec Jésus il y a papa Lambert Niembo bazaki na retraite babengisaki nga parmi ba modérateurs alors c'est là que na yembaka nini Jéhovah pour la première fois ezalaki moulai alors audio wana et circulaki voilà c'est cet audio nde banesko ko betama ko yembama c'était la période voilà tokenda ko dédicacer voilà Yohan et Yohan abotami lelo Yohan azana leki na ye Yohan azana leki 6 ans déjà et puis pembe wa kitoko barango ya kitoko muluba pembe ah gloire à Dieu. Et voilà, j'espère que Bolandi Binomoro Denis Lesi expliqué mankyo na ndenge ebetamaka obike na seki na lembi na mi sekeli na seki je me suis dit nzambe na bomoe donc makambo onde kendaka nde boye fonctionnera nde boye na seki na lembi na lobi mokili eza somo donc ba prophétie mususu tozwaka wana ezaka na onde mankiona na assistant na église moko boye pasteur azosekisa pasteur azosekisa moto azalaki aveugle biso tomoni kaka no aveugle bayene na église baosimba ye aveugle omona te aveugle miso bando obeta kaka après quelque temps totala boye aveugle amoni basambeli mpo na ye toye kodécouvrir yango après toye kodécouvrir yango après que aveugle wana nzambe na ngai yo donc aveugle wana abandaki na ye komona donc ezalaki nango mankiona donc c'est ce qui se passe esalamaka la plupart de fois esalamaka na baéglise ebele na bapasteur mpe ebele. En tout cas, peuple de Dieu, il faut qu'on be careful. Et ça, place il y a d'autres pasteurs, mes amours, bakanga bandimina kisi. Na yoka ngoli solong na jobour a. Donc na ebite soka sala kisi, soka sala ba prière, donc bandimina yeba kimate. Ata pasteur asali ndenge nini mabe, bandimi ba kozala kaka connecté par pasteur na bango. Et le konga na yoka na ebite soki pe bino déjà boyokango donc pasteur akangi bandimi en otage que bandimi nde bazawana akoke n'est pas pasteur mususu te bazala fan ya ba pasteur na bango oye na seki na lembi na bi oye mokili eza makambo mokili oyo eza makambo oye bino monde pasteur et prophète Denis Lesi alobi donc makambo ba faux témoignage o tozomona. Il y a d'autres choses et ça peut à solo. Faux témoignage, yo peut ça faux témoignage, ba on peut ça yo mbongo. Donc ba yo kanara bongo. Donc oyo bazolo ba pona pasteur walesa. Oyo tomoni nganga leki, tomoni batu mususu ba leki que non, ba benga ki ça faux témoignage. Oui, batu mususu ba témoigner ça solo, batu mususu ba be ça lukuta. Alors, ngala lobaka, mutu ebi motema ya mutu, c'est Dieu. Nzambe nda ebi motema moto po biso tokoloba ke no te eza ya solo eza ya lukuta ya asambelaka nzambe ya solo asambelaka nzambe ya lukuta nzambe nda yebaka po mutu musu yo komelela mbondo mais en réalité aza ndenge opensaki ke akozala te mutu musu pe yo okomona ke no aza mutu mabe mais aza na ye en réalité bongo te azane atambola nina kobanga nzambe donc makambo oyo eza somo nzambe ye moko ayebi eza bato mususu azaki na grâce ya prophétie azaki na grâce ya on appelle ça comment azaki na grâce ya délivrance grâce ya guérison j'allais dire sorry grâce ya guérison mais aluki abakisa lisusu moi bichebe a renforcer bat mona ke abiki sakabato parce que biso ba congolais biso c'est pas seulement les congolais biso ba africains mingi tolinga place miracle ezali
Place au moni église et bato basé belé. On remarque une église wana, il y a plein de gens, église wana prophétie za makasi, na église wana miracle za makasi, okomona full, donc biso to lukaka l'église ba poussaka bato ba sambela te. Yo moko za charge la vie na yo kota prière sambela pona yo moko ba genre ba église wana bato mingi balingaka te, bato balingaka soki ake place ba pesi prophétie, ba bambie prophétie, reçoit la guérison, amen, reçoit les miracles, ba congolais balinga place à bongo, donc ke pas pasteur a pesi prophétie à prier pour naïe. Or Bostra, comme l'exemple du pasteur Bostra, te dit que Aïda ba te belé, pasteur Bostra Charles Bameko. En tout cas, Aïda ba te belé na façon na ya côté ya. Alors bagelo moro alors ba bon mais ça na raté ba pasteur o ba yebisa bino toujours anytime yakana sambele la yo kutana pasteur o komi pasteur le rôle nzambe. O komi en cas o komi si pasteur le rôle nzambe, sorry. O komi si pasteur le roi nzambe. En cas de problème, yowan ozaka na posa que oye pas pasteur assemblé là yo. Or, il y a d'autres situations, les temps où benga pasteur et kozala too late. Il faut kutana na yomoko o kutana nzambe yomoko en face. O prier, o déclarer et makambo ekokisami. Siko biso biloko wana tolingaka te. Biso toza ezaki biso nyoso na kala to bando salango. Quand tu es devant un problème, o talabo non, na kika pas pasteur. O anytime ba pasteur ba numéro ba prophète na téléphone. Anytime papa sambela ponanga, papa sambela ponanga, papa sambela ponanga, papa ba pasteur kutu sambela. Ezako ba pasteur musuba ya ba téléphone na passe. Ngana na ndeko na moko abelisa mwana devant un problème abanda ko benga pasteur azo benga pasteur ya mbakate neti mwana kufa azwa mai a prier la mai amelisa mwana sala prière mwana yoka bien atela bi oh mais mo ba pasteur ba sala o ngapi na ko sala ngoti donc il faut ko zaka na la foi zalaka na kondima ke prière o ngana sali o et sala musala. Et loko siko pasteur Charles Bameko alakisaka batu yango wana ba pasteur mususu pe oui ba enseignera batu bongo, mais la plupart ezalaka ke non yaka na imposer le loboko yaka na sambela pona yo oui mutu pasteur o aza élevé spirituellement aza pena grâce à Nzambe oui sora sambeli pona yo au monde a changement au monde a guérison, mais il faut aussi apprendre aux gens, aux fidèles, base à la responsable ya bango moko. Pour pasteur pe à cause à busy, à cause à nama kamune moko. Pasteur à cause à busy na baba maamuna moko personnel. Mais mon dibiso qui déjà tu sais comment prier, comme dans la Bible on nous a appris comment faire la prière de notre Père. Et ça j'ai enseignement à l'accès biso au bandabo au sukaboy. Alors, il faut aussi apprendre aux gens de prier. Si on a devant problème, au kutani na katkata butu, on a un problème, moro fukama sambela banda boy déclaré boy. Là, c'est bon. Parce que l'église, elle est là, pasteur, comment trop busy. Trop de fidèles. Pasteur, azo, zala capable ya koyamba, batunyon sauté parce que, mutu na mutu, ana ba problème na ye. Ye moro pe mosala nzambe, aza na problème na ye. Alors, ce qu'on a bien basé sur le problème, il y a batu mususu, awa ko craquer pamba, ko kata musisa pamba, mususa mutu, tellement réflexion et qui makasi, moyen à répondre na batu nyonso wana et kozalate. Alors, na makambo amankiona, il faut kosenga nzambe apesaka biso molimo ya discernement. Parce que ça, l'église, mususu, comment on a kana miso de toi-même, quand tu verras, au monde qui a un zambazate, ce qu'on a conduit par l'Esprit Saint, ce qu'on a, je le détermine bien, ce qu'on a conduit par l'Esprit de Dieu, ce qu'on a l'église, mususu, yomo au monde ka awa zambazate. Ma prédication oyo, ma prédication oyo, au sentir que no awa, c'est la chair. Ngai na koma na niveau moro boye bandeko. Na comme à un niveau moko je vous dis ceux qui n'ont aucune prédication moko bien na tali karaboye
Nabi Oyo. Donc, je ne suis pas touché, hein, franchement. Je ne suis pas touché. On va faire aussi un discernement. Et ça, ebele bakota l'église moro, soit bakuta na prophète moro boye, bazalaka en couple, mais lelo bakabwana. Église on est panzaka mabala, église on est panzaka mabala. Bon, quelle église mabe yango panzi bino mabala, soit bokutani na mutu mabe. Yango panzeli bino libala. Sœur moro na chaque émission na la fois passée na chaîne nanga mususu, sœur wana azaki bien na libala na ye. Akutani na prophétesse moro boye kande lelo na réseaux sociaux, babimi ebele, tout le monde a commis prophétesse. Akutani na prophétesse wana a initié batu nyonso. Akangi ba membre na nyonso ya famille bandoki. Apanzi libala nena mobali na ye. Akaboli na famille. Alongoli même na quartier bande ko fanda. Ote quartier na bandoki, amemi so na quartier nini? Quartier ozaki ba rumbu. Place akenda kokota lupango wana akutani se bandoki pe na kati ya lupango wana jeune fille wana akufa musika na famille na ye. Mais avant kufa abenga ye bandeko ne po ayebisa bango ta na kutana na prophétesse boye na boye asali boye na boye abetili solo nyonso wana. Nde bandeko ne ba osala video na réseaux sociaux bokeba basala nzambe oyo ya lukuta bazali ta la prophétesse wana panzi famille yemo okutu prophétesse ndumba a changera mibali nesi na film. Fiwana ayeko découvrir yango après libal ekufi famille bakabwana donc ayeko découvrir yango après déjà akomaki na suka. Donc makambo boy yaka na réseaux sociaux zaka makambo za mabete non, il y a d'autres choses au tali vidéo oyoki au retenir les sons aux UP mayele. Lelo batebele ba oba mankiona ezo salama parce que ba pasteur mingi ba lokoso mbongo pe balingi lokumu. Aujourd'hui tout le monde azana posa baye azakana ba membre belé l'église azakana ba sponsoriser kae asala ka miracle yango zomona ba mankiona os et c'est pour attirer l'attention des gens. C'est pour faire la commerce. Eza côté kaliloba nzambe. Eza basala nzambe mususu lingo kutana ne tu dois payer l'argent. Alors peut se peut verset biblique que ce que nanda kwa nzambe bayaka maboko pamba te soit ce que oyokokuta nana mosala nzambe ezalaka pamba te l'offrande du prophète to mona ngo to pesa kango pe. Moi je donne quand je suis touché nga ta église soki na touché na pesa te parce que c'est le cœur qui donne nga na pesa te pour mokile mona nga ba mona ke na pesa ka na partenaire ou bien na pesa ka mbongo ebele nga kutu ato gangi olobi si je ne suis pas touché je ne donne pas. Donc ce motema nanga ebisinga pesa donc c'est le Saint-Esprit a ebiso pesa mama na pesi pe na omona bikamo lelo ba ko pesa na sentiment. Tout ça c'est pourquoi c'est pour attirer les gens. Bato basala mama mankiona wana eza nini lokoso mbongo ba mona ke kuna miracle eza bato baroya baye lokumu ezomata. Mais ce n'est pas une très bonne chose. Alors eloko ngana ko loba ba pasteur na biso alelo basala nzambe na ebite ba mingi bazalaka basala musala nzambe je ne sais pas nzambe nde a établi bango to bango mo ba mi komisa ba pasteur wana. Il reste à vérifier. Moi, quand je parle de mambo ba pasteur, on a le belaka mingi ba oba fingi sara ba kombo ba pasteur. Ba oba fingi sara kombo ya nzambe. Ba oba sara ba aventure. Nde onga na telemelara. Soki omiyoki passe na mamanga na lobaka. C'est que yo posa na ligne wana. Parce que soko ebi ko sale la nzambe na yo. Na bo solo. O sale la nzambe na yo. Na kimia na droiture dans banga nzambe makambo nga na lobaka oyo kango pasité. Aujourd'hui basala nzambe mingi oyo ya lukuta oyo ya solote ba apprenara batu comment prier te comment on dit comment chercher l'argent te lelo ko mona mosala nzambe leki abenga ka batu bana bambo naza na 100 naza 200 naza na 300 naza 500 boya na sambela bino o mona prière ya mutu apesi $100 na mutu apesi $10 et ça ndenge mon côté tu verras la différence totale. Il faut apprendre aux gens comment prier. Batumsu a une église a pour na refuge mais au prier pendant mutu et puis tu apprends aux gens comment chercher l'argent. En église nanga au permanence ezate oyoko sambela ok oluki musala mais quand vous demandez les offrandes oui
offrande eza na Bible. Mais moto mosusu soka osala te aozo offrande wapi. À cause offrande doit piso kazo salate. Mais ceux qui montent ça, ils en ont facilité ça l'offrande. Il faut que tinda batu côté ya batu awa l'église oyo na lingi ba chômeur te. Yango zomona ba église trop ya ba congolais, il y a trop de chômeurs. Au sens que église au pauvreté za pona nini batu ba lingi ko salate, batu ba lingi pe ko pesa te. Quand tu donnes, ndoko pambwama. Mais avant de donner, il faut en avoir. Avant de donner, il faut en avoir. Ce qu'on a mon auto pesa te. Ce qui est pesi, europamboama. Mais ce qu'on a pesa te, europamboama ndeni. Donc, il faut chercher, il faut qu'on travaille. Moi, je suis contre des églises au bafan sarabat na permanence. Oui, c'est une bonne chose pour na bato ba na place au fanda te boy na boy. Mais les lots, il y a de permanence musoko kendete. Moi, j'étais au Congo. Et c'est l'église mon kenda, je vous dis na permanence. Dans ce qu'église ezate ba area pause soko kyokuna omo na wenzeko sa omo ata 4 familles na 4 églises na bana mike mona o senti bana bazole na bi o eze église to ezanini kuna ba che na 4 églises ba che po mona osa ba petit ba grand besoin natali nabi ça c'est quoi ça natali nabi te omoni siko oyo et ça c'est désordre na 4 églises. Alors, soki ba pasteur na biso bino ba bote ya biso ba papa nzamba amandata bino bo ba sala nzambe na bosolo bote ya rapé biso comment chercher au sambeli au mon frère asambela ka mataka bangomba kendaka mais ya sala raté azaka concentrer na prière. Oui, c'est une bonne chose. Soki nzambe a obligé yo sala te toi au sala ka musana nga, c'est une bonne chose. Le tout le monde a pasteur Nigeria, il y a une nationalité mususu, tout le monde a bango au senti pasteur a businesswoman munene. Businessman plutôt. Pasteur a ça la gazana ba campagne na ya za ba entreprise par-ci par-là. Mais aya ka sambela. Et on zo mona bango ba riche. Ozo mona muto ke musala aye à côté d'une église. Pour nanini, ceux qui montent au sala, on a facilité à offrande $50, $10, $20, 50, 100, $1000. Poni nazo sala. Si ko soki muto sala te azaka en église ou bien azaka lele oui, azaka en église je peux dire. Est-ce que on a facilité on peut s'offrir à $100? Il y a $50? Non. Oiki makambo yo et comment ko tout isabatu mabaku makasi. Lelo batu belé babungi nzele belé, la plupart ce sont les hommes de Dieu. Oyo basela nzambe na bosolo te ba dévier batu ba ote ya batu bien te. Il y a d'autres vérités ba sela nzambe musu ba te ya batu na église te faut ba ote ya batu ke oyo il faut parce que ça mate ya mususu. Il y a d'autres pasteurs soka te na église eza ba genre mate ya moko soka te au mona ke bandimi ba okima azo bo kote ya batu vérité po ebi ke bandimi ba okima yonga na kumisa pasteur Bostra alobi ya lo ba vérité alobi soki bokima ta mabange ko yembela ngai o est essentiel na c'est bien vérité c'est ça ate ko choquer bato mais yebisa mutu te ya mutu vérité. OK, soki mutu osala te par exemple ozo senga boya to construire église kabela nzambe boya na poto mona na église musu niveau insistance offrande appel de fonds o kokate o ka mal à l'aise et surtout que soko lati bien wana ngoto omona ka lokwa ba oloba nao ba pasteur musu babokela batu mabanga et certain ochi offrande déjà nga ba betanga de loko ane mais no ka motema pasi ti lelo na bosana na ngai mais na okaka douleur eza ba série mobwe na kembara na parsa ba moment moko difficile mais na okende kaka na bi nzambe na futa kaka transport na kende église seconde nazalaki na kiti nazaki vande nazaki liboso te mais babetanga main libre natala boye te mabe noka jour wana tilo na bosa nango te eza pona nini mutu aza nango te eza mutu musu aza na volonté kopesa mais aza nango te. Par exemple vidéo est circulé qui na internet, j'espère que biso nyonso tolandaki
Oyo pasteur moko azoloba na maman ye kopesa ye offrande abi offrande nini oyo offrande babola ke pesa bato bazanga na za pasteur na zanga te a dénigrer offrande à maman je sais pas à qui ce qui 2000 francs ce qui 5000 francs je ne sais pas abi offrande nini oyo zo pesa bandeko oye na fanda boye donc eloko ane shokaka bato mama aosala te ka moi 5000 francs na azanango mais yo boyo fronté bilo ni bo kabela nzambe et il y a aussi d'autres personnes azanango mais lingo pesa te loba bato genre wana ana mbongo mais pona kopesa opesa te mais soki muto azanango te muto apesa avec son cœur faut donner avec le cœur nde nzamba opambo la place wana yo sikoyo tu n'en as pas opesa na motema na nzamba kozwa muto apesi na motema mobimba aotala muto apesi te parce qu'il y a d'autres gens ayaka na offrande bi apesa ba mbongo mo po mokile mona ki apesaka ya bongo ko nzamba kontango ta otala ngoti. Alors on a parlé trop des offrandes. Je suis pratiquement à la fin. J'espère que bomoni miracle oyo le pasteur Joël Tatou a bikisi mutu lelo bato nyonso tellement buzobe komi trop osa mamba solo non sa mamba lukuta tozoye bate ya lukuta nini ya solo nini eza mankiona to eza ya solo tellement mankione komi trop lukuta komi trop na miracle biso foto mona miracle to mona onka lukuta place pesa lukuta to mona miracle donc tozoye ba ko différencier te. En tout cas, merci beaucoup Nalingi Bino ya trop, je vous adore, je vous aime. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibichou Mbombo officiel. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibichou Mbombo officiel. Bibichou Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibichou Mbombo officiel is the best.